sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais edino image panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe ya Patrick Malwa Vengi Mobaris ya Malwa Vengi Major Bisadini Hi baby you are kufi baby grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwa Vengi Rue Lion numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza pokoli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwa Vengi balobi Global Express suka l'agence oyo yete veut dire oumela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwa Vengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwa Vengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fungole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwa Vengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Lion numéro 25 umela très bientôt Yannick Wenge très bientôt Yannick Wenge très bientôt Yannick Wenge Atwana nostalgie ebanzimbe lokaba Solange na yemba bolingo na linga ye na bela kana tina e mama ye touche jouer yo motema yo mabanzo na ngai très bientôt Yannick Wenge moi yo ka so bando kanga fere baemba e ka sebonga ne minae o tanga komone kwa wana pecha werati iye mutakomisa ebongo quelque soit ignorance lelo ngosa comme la yebi autala to utanea ba l'exception de la poto leader na Congo leader makima ba problème le quoi big boss le roi de la forêt ba panza pina Wenge na ba 17h le mise pour Yannick Mkolonze mon album na bima luka yo kanze mon M23 oyoka oyo amnemi na kasi na yembi M23 donc bana poto bana ya Amérique bana ya wapi donc montana kamenga Wenge très bientôt Yannick Wenge. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W panzasangoakongo.com babi panzasangoakongo.com d'arabe bien sûr d'arabe babi edino image grand prêtre merci beaucoup vous êtes belé bolanda biso émission bino panzasangoakongo qui est présentée par Yannick Wenge moto na kibonzambe babi moto na dodan ekota so moninga le na papier bo na BC côté il faut en reconnaissant la bateau quoi les arakitoko wapi il faut en reconnaissant babi superes exotique chez maman Nisha Motema ya Bobo Lutumba merci beaucoup encore na maman Georgine Bengazi femme commerçante d'après une beauté exotique chez maman Irène Bengazi dans tout bazarawana ba prêtre le moment reconnaissant bino tout merci beaucoup na Pilelo Lelo merci beaucoup na maman Rebecca Toto ba diamant on a bien que maman Rebecca Toto ba diamant et belé wapi merci beaucoup na
impresario Clova de London. Merci beaucoup. Na Diego Mwanza talaka yo venanga moko ya kati mona poto akala. Merci beaucoup na Marcel babi Marcel Lesangue talaka yo vraiment za kitoko. Merci beaucoup na Jean-Paul Kipolo papa na 3S. Jean-Paul Kipolo papa na 3S. Merci beaucoup na déjà votre émission qui est présentée par Yannick Wenge, Panique de Djobo, pardon. Je reçois pour vous aujourd'hui, j'ai un grand plaisir vraiment ma pour la bino incerta ex-musicien, il y a Papa Watika Biso et Mené à Kinkester, on a vraiment Evan la Kimia, Tobi Tene Masolo, et secta, la monnaie kara, à Betara, et puis on a Djoubou, Tobi Loto Ambaye, Tobi Tamasola Biso, Dengezar, incerta. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé calme, santé normal. Santé normal, normal. Merci beaucoup, incerta. Émission la Biso, les Calapanta sont condé, Toro Babou, Batebele, la minute ML boutique d'habillement chez Lili Mandangi. Voilà, on a minute. Batebele, voilà, on a Igor Balou, Azulanda, simple mais beau. Voilà, on a Biso. Parcours na mené à beaucoup de ndeni bandandengeni pe bokabwana ndengeni bon nga Kinkester mené d'abord do yazana liboso na idole na nga donc leto sokola ndenge za kendenge ba wera a maripo ba no kolela do idole na bango ya Kinkester donc nga pe idole na nga ndenge wana maintenant ndo la na liboso ko ndenge qui est par correspondance bon ligne na nga penza ko yemba do ya ba nuance ba nini na mungongo do nzamba créera pesaka eza lié yango wana avato komawana bana poto balanda siko mishka tuzolana alanda siko aya babi RM business chez Roger Mabudi pe balanda siko est-ce que ça mo extrêmement roboy to ba sentir que non wala mal ligne ya Kinkester MNR na banzaki yo kozonga po pesaki ngatango te ya kopesa au revoir mokolo kendeki yengo anga mwana mobali na lela tina nini na lela lifuta ya bolingo na zwa te na lela pasa tiki ngango na kolela pota moteme kokauka te. Merci beaucoup babi, merci beaucoup na Jean Bosco Kalou Muluba ya Mundu venanga kati mona poto akala prêtre de prêtre Jean Bosco Kalou Muluba ya Mundu a sepeli a senti molo wana éviter vraiment déteption au parcours avant tout comme on na marambo mené donc wana donc ba tout ba yebi kinga da idéologie ya Kester mais toujours ça ban mais les comment Kester a outil ba poto la kinda c'est wala kima mobutu la rozonga les kabila kotiana c'est la première auto qui n'a pas été comme à terrain wana na mambo de Panama na ngingiri na lukolenga so lukolena nini numéro 20 pas mambo de Panama wana pena azaro atobeta pa iso bazozo bala baza bambuta base babeta ba solo na ba ibi ya biso ngebe bato to banda idéologie wana lena kimba na moko na ina bandi ba shamba nkunga babi o manini pesi pas quoi comme on a mtu aibinga ko na Tridon Gambol moi je suis de famille Gambol o tu bamba na lemba ponga mona lemba aibi ki wana Gambol penza na Tridon mais lena ina pesi ndabi o emba nze moni abani penda afimiko wana ro oh mwana sa majesté afimiko abikata kata comme on a Tridon ramate wana attache abi à partir d'aujourd'hui comme on a mis on quoi on voit santa qui beblo comme on boye et on a mis te wana attache les bevia ayi outi ba nord aya kuti biso on a mis on quoi to bandi ba masolo bandai ma martir wana mais ya mama masolo mo ke pesa manga esenga ke na minute wana tala ba dogo ba kota kiana senga ki mama ayi ba brital pour so ba tout monde banda mama politique bani kala groupe MNR a beaucoup de temps politique na bingai et pas qui peut linéma penza ya linga pe makambo tout trop pas to ba pa ki Kester bien te ya ta penza ko masolo penza ba antivaleur no linga hote ya ngenda ki pe masolo tout toi ta rabso ta ba IDPS penza wana ba no monti mboko no to vanda ka pe am ta IDPS moi c'est mo to bujaka moi banini et singa ke moi face wana sana ne ili mono tika moi ta na simana na ozonga meba ndina ndo sara bandinga vie mais quoi que mutu bazo boudé en compréhension ça dit mais les vieux qui sous zénith bana zone les bazongi na king ranks na zonga kana pinda
master nga pompo miyaka na ewana to bandi ba masolo ba répétition ba solo bela bazana mais ba master ka ba tumsusu ba nga ba connexion ba nini tabia mais wana c'était ngazo de wala milonga kwangu na c'est pas milonga kwangu milonga kwangu c'était chanteur c'était chanteur c'était danseur animateur bon après ça ba cri na composera na imbara na bina makasi abi fona joye banini mais na joya master ne mo bo père bon bo vie mo pe adaya na wonga batem tema ambeka adaya na fa wana aiba caméra banini bien mo bo tout mo na victoire to ayebi vie so gérer so ina master ne ra vie mo matete bo bakal na moni kaka et c'est bien en qui ma victoire até pour na pas victoire la idéologie na tiki temps bien ra sous na foi ramanes café na Marius Azakiana abeleli ke mutaro sa biloko avina bima na beta nzembo na ebe atankade so to na banani ba Jenny o abeta na Olympia wana ba Jenny ayebi pinda beta biloko wana atankade ba pesanga ba cadeau ba pesanga ba biloko banini ba so c'est ta victoire maison nao banena do yo fozo ngaka mouvement bani parce que tant maman qui est dans maman ligne à emenya baba que zo boudé ba moi ba ki jalo kota ki zo boudé ndo longwaka ba te don kolungwa te daga na baika ka mutu mo roya mwana roya tongo boy mais na ko ta répétition ba ko so répétition na ba 15 via au mona yo zo boudé azo ba pina ba réalité te on a la côte ici via ndini no za libanda boy on pata so te na ko ta boy baningi do moi contact penza na makati te ka babilo mo bando ni batu mo bando freiner mais bando ba te pa biso ne doit pas ba descendre na siko ebele bando cha bakalo na OK bakamba so ba ko rater mais zo ma biso siko ndenge naza ke grand président la salon bobo mama chimel ba yebi ke certaine king kester na kata jobu OK partout bata mutu so kuto sud africa ebine king kester te mazo ka jomo mba avant angélique azalaka na tala. Merci beaucoup na babi Judith Sebo, la lyonnaise, vraie chérie, qui toko wap, Judith Sebo, la lyonnaise, au talanga micho, vraie chérie, batikayo. Talagayo. Merci beaucoup. Na Jabosco Kalou, Moulouba ya Mwindo. Talagayo, ça va bien. Babi Ricky Service, j'aime pas tout. Talagayo, merci beaucoup. Na peso mbote po bola na bija michi, na micho babi. La marraine Brimi José. Merci beaucoup. Diki bamana na peso mbote po bola na ngasiko. Merci beaucoup na Diego Mwanza. Jean-Paul Kimpolo, Babi, père, il y a 3S. Bon, on a besoin de c'est bon, après, comment on s'est trouvé dans Djobu Neni. Djobu, le Djobu, tu commences à m'assurer. Ni kata mbokanga ne ya biente. Mbokanga biente. Biso kutu ba ner to kangama to kota ba ner wana pa to ayi m'assurer. Ya mwa to limo ma koto yo pa mboko za biente mboka na Congo za biente na ndeni. Mais état de droit exacté. État de droit exacté même. Bon, on to wana makama politique tete. Ninte ba droit d'auteur bani ba nini ministère culture ata mutabeta rambunda bato abina na ba valeur te valeur comme valeur matolo alors musicien revu ba teka bora ba président bora ba général za yango wana te musique eza ne batnyo to ba sepena bio effort no sala ba monde ana talent gouverner nini gouvernement bato ministère ba cadre bato ba jeune ba pima po ya misala yango wana bani mais comme ba misala mo bo ba valeur ezate ko bato mo ba mandia o ba ndengo wana mo ezaki te yango to kimima mboko po to ko mo banini to ba vérité mususu est-ce que bloko kimina ko eza non eza état de droit ezali état de droit za moninga nde nazawa kapana mama mikanda na biso banini apenza dani ba mikanda so bangunda apenza eza penza na valeur te mais na ndeki so sana na mikanda no bien ba passeport na o okena masampo na samro awa place ba droit d'auteur banini na ministère culture ba enregistrer ba œuvre na o ba garder ngo pe so ki to beta na ba radio so ça mo passer na banini ba futo ba mbongo depuis tout ça déjà ba face na biso yebani na mboko mikanda le tout bon ça m'a ramené surtout mais tu la place tout ça nini ba droit na biso ba yebali donc eloko moi au monde que musique na valeur ba festival ça m'a ki to zo mona ke moi ba nini ça te nega o ki lo singa mama ba to ba to belela ka mutu mo muyibi mo boye de muyibi akoma na valeur oui bien nani dabi ba muyibi mo ba to so ba muyibi o ma droit tina te ba anti valeur ba bana ba valeur pas o mona ti ça œuvre na yo te osala yo
musala na musique pas musique donc musicien azana pas angolana batu na émotion alors c'est ça batu na makambo belé donc na makamnyo surtout faut musique ya nakati na matanga faut do musique ya nakati donc musicien biloko ngona eza donc les matanga eza musicien faut za ayimba kwa batu ba se retrouver batu na malade il faut musique bon tout on a calme batu na kati ya fête il faut musique pas batu sepela comme mutu azo sala yo sepela sa batu wana bio ozo na valeur te yango wana donc biloko beto beta pela ba système tout tumulaka ke Congo bonga donc tozonga kuna la lutte continue idéologie ça kaka. Merci beaucoup Babi. Il y a Madova Mokonzi. Il y a 91 zones. Il y a Madova. Na pesio mbote place au lana siko ba menge trans master voice ta pesio mbote. Je dis moi si la patronne ba président Willy Kalume de Benghazi. Na pesio mbote pour lana siko pour bino ba prêtre. Donc ça dit ba so la kitoko wa babi yani ki wenge. So kaza kitoko be grâce ya Judith c'est de la lyonnaise. Moi c'est kitoko. Merci beaucoup. Nous sommes dans Ogi Champagne, en Suisse. Ogi Champagne, en Suisse, dans Pesio Mbote, de la part de Yannick Wenge Babi. Mishka Tuzola, na amour. Talara yo vraiment, aux Akito Wabi, Diego Mwanza. Impresario Babi, impresario Clova de London. Clova de London. Venant à Pesio Mbote. Si vous avez vivre vous avez un orchestre, non, vous avez un orchestre. Na Jamin Media eza rasta la rasta Didier Koulia tuzana na campagne na bango tout simplement wani mso ba Kilimanjaro eza na compte bata ANC to bunda contre xénophobie groupe ba sud-africain on a ça tuza ba mo ba groupe mo belé à moi ya mike moi to sokeza moi mama solo to chaka kuna moi la rimona na na comme surtout à Congolais tu vois Congolais na communauté tous à la chose n'est comme un mot qui s'engi qui est dépendance comme moto parler contre l'injustice ou bien contre Congo tout le bas pour Congo na ne Congo na chose ça na ba richesse belé na ba valeur belé ba musicien ba tomayele baza na bazambeza to kinda pe tout mais ma beka la communauté na biso ande ba lingi ma ba ofuta ba to l'arte au monde ba te belé ba benga ba prêta ba donc tina kwani après te donc alingo soutenir ma musique te na balongi kaka ba dibanga mais balingo soutenir ba musique ebeta mana na ofele atala kaka na kata jobe ya yo vile na jobe que place ba chaka do musique ata 50 ren bo ba to akota ba sala raté balinga musique ofele biloko na to ngoti. Merci beaucoup Barbara top modèle babi Barbara top modèle les autres la biso na Pesio Mbote. Merci beaucoup la ML boutique d'habillement chez Lilian Mandangi Tararayo vraiment la Pesio Mbote. Mishka Motema ya Bobo Lutumba la Pesio Mbote. Tararayo Gimakano moninga ya Lolo de Benghazi pezo na biso. Est-ce que ça le biso moi extrait ya King Kester oyo ya imba ngombe eba kakolo na été bluma bongo ce que c'est pesa c'est di bolo bo nzambe so landa biso siko otumekatama mbaninga boka sangwa malamu ehe lelo na nimbi motema nanga pona ebi bomengwa nzambe ekomi pene mwana pusana pembeni na yawe bato bafukamela ye pamate kanda ya nzambe si ekomi pene esengo na bao bakima masumuki esengo na bao bakima satana pote nzambe azali na bango pene kino liwa. Bon, biloko wana eza nango. Merci beaucoup vraiment et c'est ici Babi Jean Bosco Kalou Muluba Mundo sale kitoko wapi Babi Edino image grand poste de full boss abi yani ko ngesi sakana on a full d'ici asi que sale bino so kitoko wapi sale bino so kitoko na bité siko ndenge musique yake na jobu yozo mona ndo ni take mindiaka musique zo mo musique ndeni kotoba conflit zo mo banti valeur pesa art surtout la musique na biso okolo bani biloko ba indigène on te boya mwana pa musique pe na jobu on ta chatembe aboki certain façon ça musique awa pale ba combattre ba boki ba to ba utaka kuna ba robeta musique awa yaki musique ba bien mais même bon ça même faut ça la moi que le bilo donc ba to ko ba vibe ça bien là ça ya George comment c'est que ya nani ya OK awa Nigeria tout a yibi na c'est na pas ça certain banda masolo wana bengi ba congolais
baya basukuni masolo banda chaque jeudi le bétama chaque jeudi donc la salle la mondula avec Wakasila avec Salem avec Madoua Kalumbo beta apeti na nani mukilimbongo bazigi bani to beta mbula mobulamba mbule beta machaki place na beta bana tango ya te ba moni bisiki zongi on moni ki ba nyoso te koma ki aso ma instrument place ba tia bani ba créer ba solo mais lo to boyeka na suka to boyeka ba tongo na Nigeria ngo ali mosola masola ya tangila bien ya mwana natika na ba jeune pe ba ya koto ba bimi bazo bunda wabayeba na peba po biloko wana za on choba anti valeur to na communauté ya ba congolais yo mona ba Nigeria ba saba biloko wana on via ba ki indigène wana biloko wana donc ngana na côté moko to na côté na betela ba mama bo para moni ba bujo ba na zo continuer kaka donc yo les gars au finga na mutu yo solo mona na émission ya ba Afrique du Sud ya pas makamna ba politique la politique tout ba finga te pas ba vérité et ba musicien be ba journaliste ba le kala TV ba zo finga on est a honte de loko wana to sangana to za loko mo miso ya musicien moko boy to za mo bilo ba ko to so ba mbongi wana mais mona banda papa mba beta daichu via diamond tous les musiciens Afrique du Sud après ba confier au biso to za beto kala to na problème te to comprendre ba to l'anda biso na ba erreur moko ba ngocho biso ko indi biso na ba erreur ya biso to quoi non ata mona master ça ma bo benda na no mais OK nous babilo ko wana ezo simba te okangisa na kasho eza bien te ofinga moto eza pe bien te OK nous babani te sala musano ki journaliste lukaka roko ba mela kampo ro ese taza na album Zebola na banzimbo ebeta bani Kacharel asa na nzimbo na Sony Musica bazuye eza première na kati Afrique du Sud na Metro FM na banini ba ocha banini ba pesa actualité wana te ba pesa biloko wana te ba pesa so ba actualité mo ya ofinga na mamo tina te dona ki prêtre yango wana te o acha ba prêtre na ba yuma ba mbaka sane ba osa ba biloko wana pe muto pa prêtre do fa pesa ba tu biloko mo éducation eza éducatif biloko mo ya bien to zo mona ya na sens bo zo mona biloko mo bo eza ngatina ya kokangisa ba to ya kofinga bo finga na kokangisa na eza bien te sikoza ba prêtre ne mbo acha ba erreur ba finga na tende c'est ça que ça ba prêtre te eza na musicien na il faut la discipline biloko il faut kimango journaliste il faut kima pe biloko na ba prêtre te ba prêtre eza nan yo za prêtre te ah biso ya mumi ale la biso via ton so mo mumi ana bala munde ale la biso prêtre yango wana te ba prêtre eza te ndega o sala mama so atina te o finga na la bien te ata na kata bible yo mo au pesa bana ndo to ya mikolo bana au pesa obligation au finga ba. Merci beaucoup Adrien Mukadi alanda biso full boss Adrien Mukadi babi Barbara top model Igor Balou simple mais beau mais 30 c'est un master voice. Merci beaucoup Madou Madova Mokonzia 91 et zone. Merci beaucoup na Jean-Paul Kimpolo père na papa 3S babi Yozargitoko babi Maman Louise Doma, merci beaucoup Nayo. Bakamo ni osali album, aux album pour ça là mboko. Ah, na ça peut-être na donc na ça Zebola, Zebolezawa, ba sud africain ba lela ngo fort, les congolais ba nous nexon na beta musique internationale. Au beta ondeni. Na bon, na mo ba maika mo vie qui est peu mukebo international vie za na kati na ba mai na ngamususu, ba fo jazz za na kati, ba jazz za na kati, ba suku za na kati, ba biloko mususu folklorique. Donc je suis en kati wana na beta musique za ozwa ni occasion mais clip na sanante je vois ça ba clip ne au moins biloko surtout za nango Zebola na groupe ça peut extrêmement muke o ça so bana poto ba sepela Jean Bosco Kalou moluba ya mwindo ya sepela mimiye yo mwana ya mwasi nga mwana mobali yo sepelisinga nga pe nalingi yo namona baboti napesa masanga tosala makwela tobeta mindule tolata zebola tobina rumba washa mama mabina bakoko rumba washa
molata bakoko zebola zebola uwa ube elonge eloko wana eza nango déjà bakela faire banzembo eza. Merci beaucoup, Président Willy Kalume de Bengazi et Salé Kitoko Wapi. Merci beaucoup encore à Patrick Missaï, Mokonzi Zone, CPLP. Baba Yannick Wenge, Sarah, Nangopo, Yabisona Binoza, Katz, Babiba, la Poto, Bafongo, Moté, Mabona Yannick Wenge, Motonaki Bonzambe. C'est le même on a Ninga, la Bassi d'Afrique, Babina. Oh! Na on a reçu après monsieur na soé to na nze musu na cha basi ata na rasta house so ke ba congolais ba to cha concours na je me sens mais c'est tandis ni banzembo basi d'Afrique ba joye ba banzembo na mais congolais on négligé parce que au bout msala yevi pourquoi pas ba congolais on na pesa ku da baba musu so da no beta ngo je musu aka libanga na été o pon ba ko cha ona ba hotel libanga na bisezo ate ah mais ba banzembo ba musu ba cha ba ba libanga te congolais azana complexe mo boya donc to bien ngote mais tonobi la lutte continue plan na biso ne to beta banine ko bimana ngora donc simba ya doit vous dans ce moment na kotuté. Merci beaucoup. Projet d'avenir zanini na musique parce que to qui vers la souka émission na biso projet na zanini nous kanisa osala nini na joboro bala poto bolanda Victor Election de tika na minute ezali to ezate na minute ezepa nani yo repese des informations. Victor ndenge zawana mutamta marque ne via sakenda mais idéologie ndatike la biso eza ba oyo bazoto insister toujours na combat Victoria to pesa bango toujours basa maboko kaka ba saluta na bango biso to continuer toujours ndenge za na ndoko longola lo nga ngona idéologie Kester et simba ko douter et simba rete pour ngai donc na ko telema na simba bando yemba mutaebe azo ba King Kester donc tout ça na kaka la musique beta internationale ya kitoko ora ba conseil ya pesa malam pour ayeba ba bêtise te idéologie to ça na ngora donc iko tikala to za iloko moko ya fruit moko kitoko c'est comme ministère ni ba bêtise encore bon na rolo ba ko ma to te ni ba to ba tsengani to bi ka Kester la ko ta ba kombo so ta ba se zo banga po zano ozano diaspora dena on a ko banga ko banga te na bo ine ko sa ba publicité o ba kina sa publicité yelo ko fruit malam o King Kester akufaki batutu ba banki aimba bêtise te da idéologie yango na za nango ba o ba idéologie na ko sa bango te batu banini wana ba su banini ba kompo wana ya basi bango mbe batika nde ba idéologie ko mettre Thibaut nganga imo yebi mettre Thibaut nganga lokola Moseka Elindo cheval blanche imo yebi Tony Luza imo yebi ke yebi certes ba iba kambona ni papa commanda papa Koule mama Pichu papa Bobo papa Zizi Fula bandit ba yebi certes aza mutu ça kana bien. Merci beaucoup tout ça on a salon Bobo to comme na suka vraiment émission na biso na habité moi numéro de téléphone ba to rozo ndenge nini po bazo fo basani bon numéro de téléphone so ngozo nga wana il faut que tala ngosuma bien pona chandaki ba numéro wa ni na chandaki ba nini bon na ko pesa bo tala ngona kana kati na pesa ngona kati ya nini nyo surtout o so ngomba ko tshanga na nini ko mangwa. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup parce que vous avez belé. Bon, on a biso na ine ça on a pour na bino insecta. Pas bien insecta, insecte ça va kitoko. Merci beaucoup na maman Rebecca Toto ba diamant. On a bien ki maman Rebecca Toto ba diamant belé. Maman motema bola mo wapi. Maman Rumela na Bokonzi. Na kibo maman. Merci beaucoup na Diego Mwanza. Merci beaucoup na Jean-Paul Kimpolo. Papa à 3S. C'est dit kitoko mo na griffe zo makuna. Merci beaucoup na on a Luis Doma, maman Luis Doma, la pêche au mbote. Merci beaucoup à Marcel La Sangue, la Sangue, Moulumba, la pêche au mbote. Merci beaucoup à Edino Imanja, PDG Edino Imanja. Merci beaucoup à Micha, Touzola, Amour, RM Business chez Roger, Maboudou, la pêche au mbote, Rika. Riki Service, Jeune Pato, Xila Côté, moi si Kitoko, merci beaucoup à Ogi Champagne, la Suisse, merci beaucoup à Jean Bosco, Kalou, Moulouba, Ya Moundou, la personne mote, merci beaucoup à Judith Sebo, la Lyonnaise, la Lyonnaise, la personne membre de place sur la Narasiko, merci beaucoup à Superex Exotique, Micha Motema, Ya Bobo, de Tumba, Maman Georgine, Bengazi, femme commerçante, merci beaucoup à Adrien Moukia, du Full Boss, Talara, vraiment ML Boutique. La vie ML Boutique d'habillement exotique Irène Bengazi, vous êtes belé vraiment. Merci beaucoup à Jean-David qui a moté Mokonzia, Coca-Cola, la personne moté. J'ai dit moi aussi il y a la patronne, la personne sous moté. Patrick Nistaï, Mokonzia Ison. Merci beaucoup à Guy Mécano, la vie Moninga, ya Lolo Bengazi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a Yannick Wenge Moto Pamba. La dernière on va présenter bien. Merci beaucoup à Franck Azak Sima. Merci beaucoup à Sadi Botala qui bo lingua musala.
Edino PDG tala moto na tala na cameraman on a zobé la grave tout putain lelo na permettre ko ya pour na pesa nous d'information et tout ko Cédric ils avaient ça moi le lundi ko benga pour souhaiter ta bonne guérison cameraman a fait benga la minute tu zobé là mais na bolingo musala aye bata panza sanga Congo batu nyoso na boaki ça veut sentir bolingo quoi hein vraiment na habité quoi ce qui na habité ma so ibma vena ngaja Bosco Kalou moluba ya mundo yoki bma boy so okanga mutema na habité ce maman maman Louise de ma peso yoki. Une seule adresse, un seul agence sur Rue Léon, Global Express. Kinshasa Rwanda, je sais que moko. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours été dans la colis, tous en a fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, pour saluer ma ramion sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, ceux qui vont appeler Singa confiance na Paris, à Château Rouge, donc c'est qui nous salent les alliés. Biso na katia global, donc confiance. Patrick Malavengi, où a sali biso na Rue Léon, na biso yo temongo kaka sikoyo. Yo mom to yebisa bato na yo famille na yo, soki bazo na tongo, soki bazo na midi, soki bazo na pokwa, kaka yo. Global Express, accueil, rapidité, sérieux, confiance. Ah, bah, voilà la montée. Pas assis et les cas. Global Express, 16 ans d'expérience. L'expérience compte aussi. Ma prix na biso, le moni ailleurs, na ba conquérant la biso, baza plus moins que biso pour rembourser nos différences foyer. Côté à la commentaire les athées. Global Express, bah côté les masses. Global Express na Paris, aux la métro Château Rouge, Rue Léon, numéro 25. La aire d'ouverture n'a chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Ngolo zeza kozonga mbongo akotinda bayekoli na ye akotinda ngo na Global Express ba Yohan ba Isaac ba Yakobo ba David bango to bakozwa na Global Express. Donc soko lingo benga biso benga biso la numéro fixe na chose à 01 44 92 82 85. Tona repesa na ndenge na biso ba Belge to ba 01 44 92 82 85. On est à fixe là-dessus. Tout le monde contacter sur notre numéro sur portable les amis 06 52 56 67 16. On est à numéro de contact na biso na ba ono sur les